Il n'y a pas une maman qui fait les habits à manger quelque chose comme ça. Oui, c'est ça qu'elles sont en train de faire. C'est ça que je veux, papa. Allez-y. Merci. Commencez par en bas. Oui. Et puis, c'est aussi le coup. Alors, ça sert de 24 dans moi, c'est nga mama Naomi. Bino bato suwa mwasi ngana kokaki bomanda te nga mobali nga kozela nga manda te akoza mwasi mususu te na bonzambe tout est possible pasteur ye na bango baza kutu te e bongo yo na baimangoma baimbaka na bala Yesu na bala Yesu oyo alobi na bala Yesu oyo na bala Yesu c'est ça la polygamie yango wana. C'est qui nous qui est là dans la vie, nous qui comptons la pasteur Cass, les tous ceux qui n'ont pas passé, et qui nous ont 9 femmes, ils ont église les messagers. Il y a un lelo na yé comptons la namoni ba maman namoni ba si namoni ba na bangoli surtout ba vani en tout cas, na qui mène surtout. Mais par le but que mes balles temps pour comptons la boîte ba que non, oh ezali le ba ya na église les messagers za bongo, za ko na ba finir surtout. Pour moi na nga mobali ndonga na nga samela ko na mazaka na blani ni kaka yé moko. Il y a de gros bisous ma chérie. Des gros bisous à ta nene Inès. Il n'y a pas une maman qui fait les habits à manger quelque chose comme ça. Oui, c'est ça qu'elles sont en train de faire. C'est ça que je veux, papa. Allez-y. Merci. Commencez par en bas. Oui. Et puis, c'est aussi le coup. Conduire. Ouais. C'est aussi ma femme. Ouais. La dernière. Ah. Alors, elle va vous conduire jusqu'à la cuisine, là aussi. Ouais. Ça sera bien. D'accord. Après, je viendrai vous voir. D'accord. Merci beaucoup, papa. Merci. C'est sa fille. C'est sa fille. Bonjour. Ça va? Ah, c'est mon enfant. Ok. C'est mon enfant. Ouais. La quantième. Ah, je ne peux pas. Elle est 6e chez sa mère. Ah, d'accord. Ça prend des sang? Donc 13e, descendez. Ok. Nous faisons la fête spéciale de l'évêché. Spéciale de l'évêché. Je vais prendre un pasteur Cass. Pasteur Cass, ou l'église, il y a les messagers, l'église, il y a c'est le bien là. La fois passée, mon technique la soleil qui est pasteur Azana ba maman 9. Alors la seule qui pasteur a invité ba maman to ba bazua. La ba ki lena ko mona ba maman ndenge basaka musala ndenge ne ba vivre ka ndenge ni bazaka na papa. Maman lelo akomi bonjour maman. Maman. Bonjour maman. Bonne santé. Bande ko ba lo ko bisa ba mo sana ba ko ye ba yo. Bande ko ba zo tala yo. Sœur Caritas. Ah, oza? Sœur Caritas. Sœur Caritas. Caritas c'est là. Mangenya. Là, la femme a fait pasteur. Ah, yo ça passe no pate. Ah, yo c'est la Là, camisa. la sœur Kaka. Sœur Kaka. Ah, d'accord. Ah, bon, ça pasteur azala. Na likolo na bani sino ba bi mama na likolo. Est-ce que ba mama bazolamba? Oui, comme il est là, on va mettre ça maman bazali. Na mona ba mama. Je comprends pas ba pasteur. Bonjour.
Como la ngai, o babo tinga na go. Mui, quem mo chego lá. Eu não vou com você. Vamos lá. Mui, não tem chego lá, não vou com você. Mote do agade. Você gostou como na ngai bala? Amani. Olha bien. Olha tika. Segunda soy ya haya mama kitu. Wewe mama bonsa bien. Papa yesinga naye kutani ngudyo lamba mama akina sona bino de sofu na bingi. Yebo ko kunza tika ni. Ala za sente o men das za masnai. Mukalenga mukati sasa baba buka. Mukalenga mukati. Eyo. Ko mama. Mama na. Ngama mama na. Mama na. Hola ni mama. Ya ya na yo. Ko mama na. Troisième de mobile c'est qui m'a eu un voyage. Ah d'accord. Pourquoi pas nous pas pour bien pas? Bino bato suwa mwasi ngana kokaki bomanda te ngamo beto na koza na ngamba te akoza mwasi mususu te na bonza me tout est possible pasteur ye na bango baza kutumite e bongo ye mwasi ye asuka na ministre ye asuka ba kama na kobalisa basafi ngoni mama ala banana na yo bangi ba ya te ndenge bazabu yo teli mama ko yo ko kota kaka na mulongo na ndenge ni siko yo yakita ko dimeka pasteur ko zanga ki mutali yango pina kendeka kuna ko pe kuna na zoko na kabija kama tukonso kan shima ni kanzo mubye ibulinga ki pasteur olinge bana boli so ezali yaso boso pasteur mosai na simo yo na pesi wa shi okay nana ukenda na mkalenga mkazi moba siko tango papa bomi kulinga yo baleki o nyonso banza bambanda na yo baza bambana na ngate baza baleki na ngai na koli na komolemba tanzunga muneko na kokulamba lisusu te baosonde bazolamba sote komolemba komoluka repo yango soki mango bazali bazolamba kape na isi Bona zaka wewa eza nokwe yo mali na ngwende na vraiment ko le bozo la basufu nana zo la bafu mama na oni yenda zolamba bato sa bayo loba ngala lia na mbele na site pona sukali yango na sayi ngamo na comme ça siko ya balamba ya bango ibele wana ne bola zolamba ndunda zolamba makaya makabu yango basalambi bitoyo bazobakisa musu bitoyo na ba poisson musu poisson ezala bazobakisa siko mama koyamba wana ninga koyamba oyo lelo so benga baleki na yo ko bisana ninga mukite baka bambanda yo so na bonza mo so baka baleki na yo papa ye na ye oyambi papa ye na ye oyambi aye na oyo oyambi nyo so na yo baka kwa nkesa ko ka ozumuna mo te ezo tumusa yo te problème mo te ezo tumusa ngati tande to komna bani ile yangani sipasi babali ba musiko to ngati anda kule sala bana bazawana ozopinda ba ko tsare kisomo mo sikolo banakenda na mama bisa 4e mama 4e mama ndo bana ngo olingi baza bana ko limbo
sikoyo ndenge eza wana yo ozaka te ntango tokombaka jile lokachiliba po yekola bakakola sikoyo oloba solo ok kitongana kwa Kiswahili watu wanasikia Kiswahili wasikilize Kiswahili umepata bwana akona mabibi wewe uko kati yeme umepata bwana ule kwa mabibi watatu kuna mpenzi kuna hilo mapenzi ya ukweli ulikuwa unapenda pesa yake juu umeona yeye ni pastor kuna na vitu mingi kuna mapenzi ya ukweli. Sasa kama yeye anaenda kulala na bibi wa kwanza au wa pili wa kule mwingine ausikienge roho kuumi kwa maoni uko kwa bedroom yako wewe unajua bwana yangu ako pale na bibi mwingine akifanya kitu unamwambia mtu mwingine uko na wangapi? Mimi ni kule kwanza basi nasikia. Kula mama kula mbona peti? Yeye ndo anasema Kiswahili. Nzuri sana. Nimefurahi kuona lakini mimi niko mtu wa nguvu. Mbona kupata bibi mwingine mimi sitapenda. Mimi nitasema hapana. Nitakuwa napigia ule napiga ule bibi kila siku. Juu ya wivu? Mimi sitaki kitu mtu mwingine aione. Sitaki, siwezi kupenda. Siwezi kutaka. Mama kwako. Juu mko watu wa prière. Niko mtu wa prière lakini roho yangu haiwezi. Roho itakata. No. Roho Papa ameniambia kwa babangu iko watu wa Bakongo wapeteki baba Bakongo balimaja moluba te bazaka na basebele bazaka dictateur ndenge nilipota naomba famille batiko kende pa moluba ko paza so basebele basi kaka ndenge balobaka bana basi ebele ba dictateur mais yo lingina c'est quoi ça ba peste mongo banye na ba ako kisaba droit mwasi ndenge ezalaka oyo ezoponza oyo eza ya wati ko papa bisinga na bikolo ebele ayebisinga azwaki simu mosusu ya mboka monini ayebisinga ya este na boye alingi ye te omoyo tosole na papa ayebisinga ya este na boye alingi ye te oyo eza ya wati wambulisa ya ye nene babalanga obiente mba kitasa oyo batendenge ni talanga na lobi Swahili awa te na Swahili ai leke na kona mumanya to mwabana ebika mso mwabana isi mwabana mema ngano shi mpinje nutudala msingu ka yai tudala msingu ka wewe na ubiana ndo tudala mwapo kaka mtu ndiye shamba acha magambo mungu abadala la nyinzala ndio kama nao mpinje unasha papa mamba yangu anatemu kwa abu kwa ndani bwana wewe ndo sambu dia abu wewe mwana juti pe sambu dia abu mungu abadala nyinzala
On a na vie coupée donc c'est mon na va continuer si continuité oyo so no ko bolita tu bil ko ala ka bedimba kwa bona bino bato boyeki tulu bate bokomprendre na biso bino ngaka moluba donc identité na ngai yango wana aza congolaise mais na moluba po yesu mpe yaki nekolo na ye mutaka nekolo nenga na ya juif noir nde na oswana mama awa mama ya biso ya liboso yeyo mwasi ya paster kasi ya liboso mokalinga mokaji yeyo mama mokonzi ndenge babengaka ye na tuluba nazotuna ye soki alalaka chambre moko na bamandana alobi te mutu na mutu azalaka na chambre naye mpo bachambre eza nano ebele paster azokontinue kotonga mpo bamama mosusu bana na nzala koluka mwa mobali soki bakwekutani na ondokwa ester place ezali awa yokanga kitambala yebe eglise abrahamiste malamu soki papa paster kasi aleki na nzela na yo okoboya awa eke na pa mwana suka jeune boye na boya mama mwana suka ye ya suka omwadia solati ya bondo kasi wana nayeba bino nje salbe ezataka awa mama ngai yasolo za mwasi libali mokibongo oza jeune age mingi zana 20 o papa zana age Quand on se 64, il y a pas de différence, il y a 20 ans. Il y a 40 ans par exemple. Hein? Oui. 40 ans. C'est bon, on a 20 ans, mais il y a pas de 22 ans, 23 ans, 24 ans. Mais après, il ne peut pas se 64 ans. Oh, avant 64 ans, on a aussi combattu la gamme à la Mbolero et à Kendeza. Na yango ne pe na tondo mona azombatela biso bien ndenge nasengaki epai tatu nabiki nga mpona mona bamama sikoyo lokolo oza mama mokalinga mokaje koki koteya nini na bato oyo bazaka soki ya mobali azolembanda bon wana kaka ezaka bapromese te badimaka likolo mosusu mpe elimaka ke moto akozala motema ya ndenge nini soki bazolembanda akanga motema lokola yo boye na nsima bazoli wit bien asala ndenge nini naza conseil bandeko na nga basi mpo nde kondima bibi kolanda exemple ya Sara ye nde mama na biso kolanda exemple ya basi malamu bazalaki na bibi oyo baza kopesa mibali na bango basi de peur ke babima libanda te basala makambo mabe te mobali aza chef yo okoki kointerview ye te soki alinga bala soki alinga bala eloko apuye ye soki obongisi ye akolakisaki aza mobali alo ifo koapuye soki alinga bala osalisi ye choix malamu eza ye nde mama bebo na bandoleta D'abord, maman. Attends, attends, pour me prendre là. Eh, bonjour, maman. Ça va? Oui, ça va. Il n'y a pas ma pasteur, il y a Serna. C'est patience. Princesse. Ah, c'est princesse. Ah, il y a une sa pasteur. C'est princesse. Yo la nuit. Agenda hospital. Qu'est-ce que la carte? Bonne princesse, ça va? Ça va bien. Bonne nuit. Ça va? Bonne nuit, ma sœur. Il y a rien à nous payer. Il faut nous faire comme madame. Il faut que nous parlions, mais nous allons partir. Bonne nuit, maman. Ça va bien. Kimia. Parce que moi, on dit que c'est le libellé. Ah, n'a que nous sommes tous les não, miúdo não tá passando, né?
basi baliko baba kolamba te omoni tata mosusu bazokende na nsima po alambaka bien oyo basi baliko baye bolamba te yango te pasteur ake koza na nsima bi mokalenga mokashi deja aza ayebi bien te ser naomi mpe ayebi te tikanaki edozana na bakongo mpo ayebisanga baswahili mpe bazobia moswahili yango mama moya bio pasteur pa boye azalaki aboyeke mama abali ozopesa mesikoza mwasi bakalidani ye alandi yo sikoyo yo ntango okutaki ambali mosusu baza pembe oyo bazwi yo aza nanu mwana suka ye aza na 20 moyo sikoyo yo na 24 omonaki bembele age na yo te osepelika na paster poani popo ata aza bogare bote sikoyo olambaka bien okozala tuli na asisaki lobi kosala 2 jours tour nanga esila ilobi lelo eza tour asera sikoyo ntango olambaki paster aliaki bien sikoso paster azolia kofandaka wana bozotala ndenge azolia ou bien botikaka ye moko servir yo te na ye kofandaka wana te po ye alingaka kolia na bafrère elakaki na biloko na ye abeba avec le frère mange ensemble. D'accord. Nakende kosukisa na mama po yaza mukalenga mukazi nasukisa naye mpona ekuta namona mpe paster napesa ye rapport kuti mpenza bamama baza kuna kaka ndenge tosololaki mama longonya mamo eske papa azaki basi ebele na nsima te mpo balonga basi akasaiaa ndenge balongaka wana mpotu na ye mokuwa mutu na ye moko akoyebisa pourkui azali me eza mpona raison wana nango nayebiso eke azwaki bango po misala ekomaki ebele nga mpe nazokola makasi ezodima po basonga mondelinga mpe osongana na cuisine misala makasi wana nga bakosala bato basonganga kota mosala mais nalobaka ata molonga na biso mais à chaque fois nto déjà vidéo bikaji bien mokati te quand même mosu wakaji katokaji moya mutaka okosana to ye mwa moto azonga te deja nyonka moko na mwankabu deja mojuse tekulele matikitikumela bana basambombo po ekobanga mulela bana 7 apres komamela bana bebosi baje komputusi uma kuji kukenya na wa kumpa tuna hiyo donc anu baba mama nange nuba somba nenu bazikomba avant wa passer kufa ko banga hamu ni mujumu ka wa boni kule bike na muntu kampanda la bongete tutanga ta bantu balwa baya ba créer ma problème fin de fait ku décider ba kusela mukaji muka ba somba ni ba lokale ni kuno ka juwa mata yeba kwa lokale kote ni ba lokale mama tuba somba ngobi siko ndenge bozango mama yo mama liboso ko yeba bino yo ndenge bozango nani yo pasteur ali bakolia biloko ni to kasoki alabi kai comment pasteur ali to obina yo sela mbele ndenge moko te oui donc tokana elambeli balambaka na bango me mutu na mutu ayebi ye mwana etamseza secret na ye na motema manda ayebi me ayebi kaka me basi ne balambaka bien aliaka na esengo en tout cas nasengi bino merci ngai nakei nasepeli makasi siko bandeko ya église ya messager conseil okopesa boyo message nokopesa mpo bakotala yo église ya le messager no po bandimela bakanisi lokola bato biso nyonso na message ya wana bato mingi bazondima te lokola biso bato mingi barejete liloba oyo soka na primitive nde tozondima bon na oyebisa bandeko nanga oyo bazobeta toloke bandima message ya frère branam mais eza prédication frère branam ateyaki alalaka butu mobimba te po ate ya prédication mais basengeli bandima yango soki bandimi yango te barejete en blog makambo nyonso branam alobaki mama naomi wana ke balasima na tito ifo passer wasafumalenga pense alobi na ngai mwa bana ezokolinga koya oye balasima tito inga moya asepelinga nzina merci na bino napasa na bino bosalaka boya basala te na mosusu bondima kaka ya oza boya te bamama botika malamu
moi Eliane du service traiteur de conseil à Providence. Je suis là avec toute mon équipe. Comme j'ai toujours l'habitude de vous dire, faites-moi confiance, vous ne serez pas déçus. Même si je ne peux pas vous satisfaire à 100%, mais à 98% vous allez l'être. Je vais encore vous rappeler pourquoi je vous dis de me faire confiance. Je suis la gagnante du 4e mariage pour lune de miel en 2015. J'ai fait le concours qui passe sur TF1. J'ai remporté avec les mariés, c'était Blaise et Nathalie. Immeuble dans ce truc, on est zéraillé, la main est au bas sous le lit, la porte est ah ouais. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ah, parce que vous avez cassé. C'est comme ça. On a des hommes qui sont Yo. ah, on a son amour n'attend. Il faut 20h, tout le monde déjà 20h45. Ah, monter, mais comme ça, le roi Shlomo Tobengi Salomon alinga kibasimi azaki na bolingo na basi oyo ye ebeni tata na ebe ndenge moko tata ya kondima ndenge moko ezali kopartage te kosila te soki mobali na yo alingi yo alingi soki abakisi mwasi mosusu wana akolinga yo sikoyo koleka liboso. Bien sûr. Parce que soki yo olingi ye okosalisa ye okosala ke kontano na ye ye nde aza mokonzi osala yo kopesa ye mitindo te ye nde abalaki yo kokola nkolo abali biso c'est-à-dire afiance biso mpe akoka kosala mariage na biso nyonso ensemble. namoni bamosusu wana les deux dernières wana namoni baza trop jeune, mosusu aza na 20 ans, mosusu aza na 24 ans. wana eza kozala jeune te
On est à la jeune déjà, moi si ceux qui n'attendent pas était à l'épicerie 20 ans, 25 ans. Là, il pose le problème parce que batu mingi balingi kobala basio basi ba qualité. Et puis accident dans cela il y a une jeune fille là incident vous allez bien okoyoka te que moi mobali moko ba violer ye tout ça non mais pour la fille bazali pour courir risque mingi bazali pour souffrir konyokoma mingi na maboko ya babandi bato mabe ata bato important basalaka viol donc lokola na ntango ya bible lokola mpe na ntango ya baancien batata na biso mwana mwasi soki akokisi mbula mpo abala ezalaka esengo akende na libala aza moseka vierge mobali na ye nde mobali na ye ya liboso mpe ya suka akende kosala jeunesse na libala 40 ans sikoyo 40 ans 45 ans akobota lisusu normalement après la ménopause akoki kobota donc soki babateli poya kobala mpona na bakongo bayingaka libala bazobatela bana basi bakomi ata bamibala eza mariage esengeli kosala jeune fille c'est-à-dire vierge. Papa, na moni lelo mama azolamba eza mama sœur Adassa. Ye mutazol alliance ye mutazolamba. Mais alobi aza aidé par sœur Naomi. Ngas ko ndengena tuna. Oza presque na dikolo nyonso papa. Nani alamba kitoko yo sepela kake. O ndalamba kitoko soki oya lambi ninga na yetu za malamu na bango ngasi. Lelo c'est-à-dire na mikolo oyo bango banso balambaka bien parce que basekoki et puis bazolanda souvent ensemble oyo azomona oyo ayebaki te bamosusu bayaki bayebi kolaka parce que bayekolaki yango te na libota na bango mais awa moko to mibale balakisi mosusu oyo alambaki lobi na lobi wana loleki ye ayekoli na classe azali ménager ayekoli na classe papa tuka na pesio merci mingi mingi okobolelinga porte ya ndako okopermettre soki nalesaka bato église etonga pa yo osambelaka pa yo kambaka bato nde tosila nanga na nsima nzela nakende nayebisi bino naza pa ya paster Castro oyo eza tele réalité te mabolele eza te keza komba boye aza ouvert oyo eza église le messager oyo ekabaki na paster Cas yango oyo likolo nasemeli omoni yango vrama ilete mobimba église yango epa pasteur pasteur ya église le messager eza pasteur oyo bandimela prophète Branham nasepeli mingi napesi bino kote ebele nakanisi bosepeli na tele réalité oyo lelo eza mbali liboso bomona boyeke mama eli alitoye epai ya mosali ya nzambe apresente basi na ye alobi ke ye aza hypocrite te alingi te ke na mopanzi kuna mama aza kaka moko na ndako me na libanda aza na 15 bokoyoka kaka ke koto oyo batali kaka eloba bi elobi oka na paster Kasi oyo mwana na ye aboyi hypocrisie alingi bongo te alingi ye soko alingi abali aye na ye na ndako comme ça motema nde moye etinda kendaka libanda eza te aza na bango nyonso esitoko na kati ya ndako atei bango bolingo bazolingana lokola bamana te bazolingana lokola bayaya na leki
mama liboso ayebisinga alobi ye aza na exemple ya Sarah po Sarah mpe apesaka Abraham Agar abizwa mwasi ye yango eloko aza mwasi ya liboso asali nini afungola motema so paster aye ye etungisaka ye te Il est trop beau. Vous avez des poses ensemble. Papa. Ah, bonjour maman. Ça va maman? Ça va bien. La permission papa. Ah, d'accord. Allez, c'est bon, ça me papa fait ça la permission. Ah, bon, ça va? Ça va bien. Ça va bien. Il y a des gens qui ont la vie, donc c'était bien surtout. Papa fait ça une permission, il y a comment la vie, non, la vie n'a solo là, non, mais la vie n'a pas bien maki. Ok, d'accord. Ah, d'accord, c'est bon, moi là ça va. Ah, ok, bien. Je ça va mon bon. Où c'est la nuit, papa, ouais, on va ici. Où c'est la nuit? Elle est le verre, c'est un problème de terre. Elle va faire sur la terre. On va aller dans la bagarre, on va aller au Sopoza likambo yebi to tuna kabango ke loko bone bi te bola kisanga e. Merci na sepe ko ba mo pesi ko mona ote. Sœur Rebecca Kas. Ko se ni sa ko monyos. Sœur Rebecca Kas. Ko so ko lobi ko mo te bi ka Rebecca. Ne di ni ngazo te ka bo yeba te ko na Sœur Rebecca Kas. Merci maman. Pour ça mon ambote hein. Papa. Côté papa. Boni papa. Papa la moi hein. Qui mes amis. Na mon yo a no so bi ko bi la be le bole. O me di a na pasteur. Ça joue là-bas. Ah? 15 ans? Oh, tu connais pas. 15 ans. 2 ans. 2 ans. Il faut se faire des messages. Ah, il faut pas ça faire. Il faut que la manière de se dire, ça qui est déjà dans la bâche, là, le passage. Comme tout ce qu'on là-bas. Donc, il passe à chaque jour. Bon, on est bien à mon goût, c'est bon, ça la montre, ça va bien. Ah, c'est quoi, il faut non Ah, il va repasser, hein? Ah, d'accord, merci. C'est plus pour évaluer, on va prendre un mamie tout. Pourquoi on est au tel à papa? Mais il est beaucoup de papa, il va pas la bien. Maman passe na basu ate. Te papa. Babunda ate. Te babunda. Papa na kimia. Kimia. Ah, d'accord. Boyo na basi ko. Mena za basi. Yezo ka moko. Soko zimo ko na mibale. Ah, ngani basi. Dango zo mongo. Ko ba sa susu. Bana le kitu. Tika malamu ya papa. Ni yai. Ni mama. Ah, msije na wasibaki na wewe sasa kwa deuxième. Tika. Merci papa. Akei. Yaya. Ngai. Sasa kijila. Voilà, on fait ça le plan ça là. Yango wana. Alors bien malamu tozo ya mabete tete. So ça va messager te pour ba sécurité. Ya lisumu. Pour être dans la témoignage. Pour voir ba témoignage à vous. Là c'est ça pour ça témoignage na bon. Bonjour papa. Bonjour.
bon na bitu ndo message boya makataka na ko somo tali ko kana o mona ndebo dinga ya bonga pala na mwana na ngai papindunga na ngai ko pasa ba message yo pasa ba siko na kutu awa ipa ya papa ipa ya pasteur kas awa yo photo tali ko oui naza en visite awa c'est ça donc je prends la besoin de réponse oye siko ozoba na ana ndaka pasteur oui ok ndeko fani na bango boyo ozo observer pasteur fana na nini na basi mais c'est vraiment la Bible que tout le monde a de vivre. Vous êtes polygame vous aussi? J'ai une femme, mais je suis en couple parce que j'ai une femme. Nous sommes dans la liberté, liés par la parole. Non, on a des catholiques. Mais j'ai reçu le message, on dit qu'il y a des vérités. Oh, il y a la section pour la célébrité. C'est un Congo. Non, parce que tu vérifies qu'ils en ont dit. La Bible, c'est dans la polygamie, c'est la naturelle, c'est la spirituelle. Toute la Bible est dans la Bible. Même c'est la Bible recevoir le Christ. Quand il m'a polygamie spirituelle. Explique-moi la polygamie spirituelle. La polygamie spirituelle, nous n'avons qu'un seul époux, Jésus-Christ. Et puis, Mangoma bayimbaka na bala Yesu na bala Yesu. Oyo lobi na bala Yesu, na bala Yesu. C'est ça la polygamie. La polygamie yango wana. Na ko pesa même likomi moko. 1 Corinthiens 6:17. Likomi lobi tout celui qui s'attache au Seigneur. Azam molimo moko na ye. Tout celui au Seigneur. C'est ça la relation, la communion. Maman, invite na moto kote. Kwa bien, ukanda kote. Ukanda kote. Église oyo le message par pasteur Kaso yebi yango. Yo sambela ka. Sambela ka. Sambela ka awa. Na sambela ka o. Na yebi e bandaka. Ko pasteur ndinga zanga na basi ebele mo na moso muso ka janti ndenge salaka. Abikaka ndenge ni na basi. Bosiko nga basi yango bazokunda bazoswana. Bien bazaka bato kimia. Basi na baswana kate. Babundaka pete. Bavandaka bien, bayokanaka bien. Ngai naza na velo banda kutu banda na yebeli bango na yokana na bango na problème o bambanda bonke bakumona babakenda kenda bakendaka na papa bakendaka wenzi bango moko pe basondelaka biso bamapa toteka mapa na pension bazaka gentil yo so bali ngenga na bali na zamba mabana siko yo kozanga bali ngai pe ngana zamba wana mandate siko osingi papa la biaso aza monsi musoko linga to nakolinga po namoni bango bazovanda bien ngai pe nakolinga naza lokola pe balinga wana po mama liboso yebisinga ke yelo kwa lemba kine musala lokwa pasteur azu ya sebeti basaka bango musala do yo bingo kaka motema mando so te yo ko tokala motema na ye ebandaka pe mobali yelo soki mobali na bino discipline na ndenge yo lingi nazwelo mwasi ya mibale ngai ndenge nakolana bakosa na décision. Ok, merci na tout l'aspect témoignage na ndeko angala ke mbala sima merci mingi.